Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Na rapidité, mon salaire. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche des notifications. Chérie. Ça va. Massa. Écoute. C'est depuis quand tu es dans la commission, tu me laisses comme ça. Et tu battu de qu'est-ce qui se passe? Chérie. Amour. Barcelone. Non, ne me dis pas que vous en avez un comme on a maté. Le matin, je t'ai interdit à Rosanna Tutu. Et voilà, tu pourquoi. Donc, c'est comme si j'avais parlé, mais quand tu as maté et biminavo, c'est ça? Barcelone. Écoute, ce qui est arrivé est arrivé. D'accord? Ils ont un placement, tu as un comique, bazawana bakobo takate. Non. Peut-être bisous qui zazé, mais voilà, le corps médical nous ont prouvé qu'ils allaient qu'ils imitaient. C'est quand on a maintenant à couper ça bongo, bah liquider maillot c'est tout. Avec les médicaments, des antibiotiques, ça va passer. Aux alentours, on dirait que tu as fait les moutons. Et voilà, on imaginait, on peut dire ça. Mais voilà, mais comme il y a des soucis, c'est comme si tu as point barre na vie que tu ne vas plus mettre au monde pour na yo obazaki ba nezaka awana to mwana. Mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Je vis au moment et le mot est pété. Et puis tu trouves ça normal. C'est toi qui dis que Zemina Liboumou Balouki Maï. Ce que Zaki n'a pas payé imiter. Écoute-moi très bien. Ton docteur va le dire que non, ils ont Zem. Pour toi, il va y avoir Zem. Tu n'as pas pu te la
Attends que les années on c'est pas 1 an et demi. Je sais. Aux amis n'anga beaucoup dans malgré na bando ke ba kiloté. Et puis on a que kilo ba mona que non na zimi te mais elle mai na libumu. Et puis au mona mo ya facile. Non, chérie. Bah il faut na meka na opération. Et puis sangelo ninga na opération. Eza tout à fait normal parce que phénomène ya bongo et salema. Parce que moi na nyonso avant comme moi na abandara ezaka liquide, c'est-à-dire que tous arana informe ti to komi na ba forme et voilà. Donc ezala qui peut-être zemi bien sûr mais mai wana koki ko se former ti etikali mai voilà. Donc soit ba antibiotique wana ba intervenir quand na cartage na bi écouter ce bon salami comme ça etikali. T'inquiète pas, tu auras beaucoup d'enfants. Ça va? Je comprends comment est-ce que ça t'angoisse, mais bon. Chérie, ah, moi je vais manger. Ah, Barcelone. Nalingi Nalia, Nakende pour se servir Nalia. Bon, allez, serre-moi s'il te plaît. Allez, ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé. D'accord? Au koufité, na koufité, on est en vie. Allez, la vie continue. Hein? C'est quoi ça? Je me repose. N'a qu'à se changer. Dès qu'il y a un habillement, serre-moi. Je me change comme ça. Là, il y a un coup de déjà servir moi. D'accord, chez les femmes. Papa Théo, maman Théo, ah! Yaya babamba kanguna moto. Ya betongo basete. Abito basete? Oui. Ya mume ekangami na ngo. Na obana ni na Yovan. Eso fanzi adeza bikisho da ko vandela moto ko. Yaya. D'accord ça Alexandre. Hein? Ah. Donc biso pena la famille na biso donc professionnel moka bimela d'Acosta. Donc pour toi ba loko. Ah. Nga kuna wana nga okezole mamba ngoti. Donde to vandi boy. Totsana mutu na biso ki tozana na ndekuté. Toloba ki tozaka biso mibale. Yango ko pesa makasa okikuluka. Gisiko zo sangana wana nzaponga na sani. Una sani. Na koma ga yaya biloko oliati. Era biloko oliene na koma ga yaya. Ozo amukuse na ngoko misongo mulai na lekyo na mulai era biloko olia. C'est comme na mama mkuso ko mama mso ozongisi mukuse na ngai. Siko dakosa ziningine yako sunga biso te tosani. Gi o mobali te. O mobali wana mai na makila. Elo nini o dakosa sali pas wa mbongo ko ma place azali o yoko osala ngoto. Raison za comparaison te yaya. Faut la faire, faut faire. Ozolo bani. Faut faire la faire de fournir. Ozolo bani. Makamne bi non. Il faut la faire de fournir. Ozolo bani ni français on peut yeba kati mo lukaka ko loba ngo dikeli. On a madouci combien yaya? On a madouci combien couper son mbongo yaya? Yaya. Nous sommes en vérité, hein? Yuza moi mobali ti. Gi eloko o dakosa sali po azwa mbongo nazo bandela opona ko yebisa. Eloko nini ezozanga po yo lukango. Yipo koko maloko dakosa ti. Yipo koko na mbongo akomi na ngoko koko mapena ndako akomi na ngopo yaza moi mobali seke mbongo ezala ya ba mibali. Yipo za moi mobali ko rozwa ngo. Ah nzambe. Siko vale sanga ntsala. Nzanga sana. Nzambe kolongo nga nzala te. Olongo nga nzala na mula su dakosa so kana nzala te na oluka su dakosa te. Ngapila mbele belangelo loti. Ya menga da ngo déjà qui ne koluka so yini. Ya so biro pedala le pisna ya te. Funa ki koteka. Uki note. Ya ubani ninga sponi. O ubani ninga. Na vande na ke kolukilo mbonga mobali na uti. Nga mobali na. Pona kolukilo mbonga. Na oteka tini. Naseli sacrifice lokola yo zoboya kotosa maloba
nakoya oya kosalela akolo ndimai kozala serviteur na ngai napesaki yo nyonso ozalaki na kasi tour na ngai ozozongisela nakoya kozwa yo nazoya kozwa yo nazoya kozwa yo. Nazo bengo lobi ozo répondre ngati. Léon attend on a rappelé yo même ozo répondre ngati. Mais madame Azakia, n'écoutez pas dans l'aéroport ba 9h, na ticket na aéroport accueilli. Mais ça déjà que ba 20h, ba 21h30, ba 22h ko benga ngate po moi c'est na Azakia. Alors fin na ko tikaye. Après nazwao ya kama wasikate na ba makambo nyonso ezana banzela ifo olanda so olanda banzela to beta libanda olinga olobani kasi carburant esili omweke mutuka eza kozala mutuka ezaka eza ndenge bomona yango te mutuka yaloka charge mo bozwi po il faut sala yango entretien il faut batala ba bougie nango wana il faut tiaka carburant bani yo lele mutuka na ebe kozonga kaka banusanga bamonga carburant alors que na bambongo na pesa ko okepe osesa cabine osesi pe nini po pesa ko mabala otiaka ba essence wa mwasi mo bomba te na remarquer. D'accord, parlons lingo etani mwasi madame aéroport juste là na comprendre l'autre olingi parce que tant qu'on a kutana na yo ou bien que vous avez marié ou bien vous avez fiancé na sena ko presque un mois dans la cas toujours na mona moi c'est mon côté awa si que moi si en aux yeux mon colonie donc essaie un peu de m'éclaircir s'il te plaît d'accord. Non biboya ngapenda na chaki olito ibumo donc na mutuno mi lobela yake moi mobali yo ana moi cité naza pede o tonde ata du pede aza pe na mwasi na ya pede nana madame nanga aza na poto ayaka kaka ba vacances awa akei alors ok merci na ba discours non je te salue là bah ça fait rien du tout ndeni voiture tala d'accord aucun certain non surtout que là yo ou bien na craqué ma casse parce que tu as de l'argent ou bien aux abos non ce n'est pas ça mon souhait. Mon souhait n'est pas gagné souhait n'a rien qui juste canali ombo na fille na okambo au sommet n'a déjà voiture donc sommet n'a déjà babilo qu'on a qui n'a besoin donc merci quand on dit comme na son dossier là c'est qui t'as donc bénéfice à ma banque de la voiture. Bah yo kasi. Il y a 900 sous. Et ça j'ai. T'inquiète pas. Non prouvé yo. Au moins ngana mutu ou aleki yo. Je te donne que 2 jours. OK? Yo pesa 2 jours. Ta mata yango lo wanga yo.
nazo remixer au makasi pamba te na temple na biso oyekala te mais ozo travailler lokola mutu moko yakala. Merci maître. Ba service nyonso ozo salango facilement. Merci maître. Yango moni na lobaki lelo poto mena na 20 pona ko célébrer esengo na biso. Ouais. Po osa musala kitoko pona betelo maboko. Na batu nyonso baza na kati ya temple yo ndozo respecter musala par rapport ya batu o baya liboso na yo. En tout cas. Donc misala no kende toujours liboso. Merci misala maître. kende toujours liboso. Mais ozo mela te. Wow, te. Ngai na baki ki na otosa mibeko po nga na yaki na temple na yaki oluka mbongo nga na souffrir trop mokili oyo toyaki otika bato te maître toyaki biso nyonso to po to régner na mokili oyo kombo na biso etangama déjà bazotanga po ezala kutu multiplication lisusu eloko mpenza nde siko naza na posa nde maître eza po nga na posa nalekaka yaya wana parce que Raïs azomimona awamimona awasomba motuka moko boye so to na réunion efoi ya nango l'autre fois aye na mituka na mibale moko au président de la république aotambola nango atiango liboso mwasi na ye pa ye na ete so ayaki otika ye so epe nini azwi motuka ne atelemisi ngo kaka na nsima motuka na nga ya tosisi réunion nga efe nabima na nga naza na bacourse nasala moyen na démarre eza te mpo liboso na nga ye na nsima na nga mwasi na ye kaka mpo balakisa nga ke bango bana balare yango nalingai nayeba mpo naleka ye fo nga asa nini mpo maître nga naza prêt nga place nga so natie motu na likambo natiaka motu mpo naketi na suka nga nasukaka na nzela te nasilisaka likambo mpo naleka ye. C'est vrai que au moins on a travaillé dur mais pour nous on a travaillé dur te. Merci beaucoup. On a les cahiers raïs et ça problème te. Merci. Il on a autour biso awa oyesika mais osala musala moko koleka badoyen bazaki liposo na yo yango wana nyonso nde mosala bongo yebaka okoleka bango okoleka bango bakokamwa mpe baotoyembela ye nzembo bakokamwa akomi sikoyo soki tovandi nzembo wana bayembeli ye fo atya yango neti sonnerie mpo alakisa biso ke bayembeli ye biso toza est ce que mponga pesa $50,000 na musicien ayembanga eloni ezanga eloko te. Donc maître nga posala nga vraiment il faut naleka ye il faut naleka ye et puis so tovandi na temple place wana ye avandaka wana te place bino botelema wana bota biso nde toza na se wana yo mimona ko ndika za supérieur so nga posala nga ezali ngonde oye tovandi boye pa na nga na temple mpe tovanda boye nazala mpe pembeni no boye mpo ye fo banga ngai ye mpenza ifo banga nga donc posala nga yango wana ngai fo naleka ye fo naleka ye po biso togumba mutu ya gumba mutu te. Merci. Omona omoni likambo nyonso mpo leka eza kaka sacrifice mpo sacrifier ebele nde okomona okomi supérieur na bango mais wana poto 3 bouteilles ya vin rouge so tomeli 3 bouteilles ya vin rouge nde okomona makambo ya liboso na yo mais sikoyo yo posala likolo na ye apusana pene na yo te okopesa meme 4 okale aomeka lisu te pene na ye pesi biso 4 bouteilles ya vin rouge wana apusana su te okinga nayebi nyonso oyo nalobaka na yo otosaka okoti demande nga mpe nakoti demande osalela oyo nga nalobi na yo opesa 4 bouteilles ya vin rouge okoleka raïs. Ça va? Merci grand maître. Et l'autre
Bon, et l'on est dans makasi. Nazoluka bague. Tu n'as pas trouvé ma bague? Bague, on a la taka. Mais chérie, na sepe na bague. Arrête ça, Isa. Non, Isa qui est sur la table. Ne me dis pas qu'au Simbi bague. En tout cas, Nathalie bague, maramona, mona kata bague, en tout cas, je suis pas aimé. Barcelone. Et tu n'as pas la messa. Na linga na bois. Mais Nazana, messa ya ngou, Isa. Non, écoute chérie, ngana Simbi bague. Na oki bague kilo ko le kata na ngamoko. Donc bague est pesé ko le kata na mutu. Oh, na Simbi bague. En tout cas, na oki bague kilo ko mutu. Chérie. En plus, bilo ko na mona kata bague, na tu Chérie, tu vas m'énerver. Mais la boîte. Chérie, tu vas m'énerver. Au Simbi bague, pourquoi qui t'a donné la permission? Mais chérie, écoute-moi s'il te plaît. Na moni bague na messa. Je parle de la permission. Au moni yango na messa, tu ne peux pas les laisser comme ça. Il faut Simba. C'est son qui bien été. En tout cas, mon équipe présence m'a bien à quatre bagues. Est-ce que la curiosité tue? Est-ce que Marambozo le bozo yeba? Bon, Isawapi. Dis-moi Isawapi. Où est-ce que tu as mis ça? Parce que là tu m'énerves. Question et curiosité. Tu m'énerves. Eza question et curiosité. Na moni yango na messa, en tout cas na sepe na moté. Na linga ki même na boaka mo na boaka ki te na tika ki monta na bien. Tellement bien, na habité sur équipe parce que là boaka monté. Oh yo c'est quoi bague chérie? Bague c'est quoi? Ah na mais c'est ça té. Écoute moi s'il te plaît, bague c'est combien? Sac na yo oza na bague c'est combien? Sac na oza na lo côté na kati za na $10 000 za na $5 000. Bague o yanga ya fallait. O tiens non, écoute. Il faut pas mélanger s'il te plaît. Les torchons la serviette. Je ne sens pas bien. Tu sais très bien que... Tu ne te sens pas bien, mais bague na. Tu sais très bien que je me sens pas bien, s'il te plaît. Où est-ce que tu as mis ça? C'est bien. C'est bien qu'on a senti ma belle natique, on a mis ça. Je t'ai connu, je ne t'ai pas touché. Bébé, je te jure. Tu m'énerves. Oh. Bagisa. Bébé, ils avaient la messe. Wani, oh, tu es un garde-fou? Non, même pas. Est-ce que moi je plaisante avec toi? Non, je suis sur la table. Non, ça va, bébé. Bagisa. Chérie, tu as l'argent. Barcelone, tu me rends malade. Tu me rends malade. Bag Isawapi. Et le conseil, comme ça. Non. Mais chérie, est-ce que c'est comme ça? Je suis très sérieux. S'il te plaît. Bon, Isawapi. Bébé, soit qui n'a bombe à Diamo, la ligne est sur tes jambes. Ezalité, Ezaki, au bon diamoté, Ezawapi. Surtout sur la table. Comment vous en avez dit que tu as la table, les morceaux de fait. Je l'ai oublié. Est-ce que Bagala, tu manques de l'argent pour acheter ça? Même si c'est perdu, c'est tout à fait normal. Tu manques pas de l'argent, chérie. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis même si je suis perdu, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas un crime. Est-ce que tu sais que vous êtes vraiment méchante? Méchante, c'est quoi? Je vais te traiter d'une femme méchante. Écoute-moi par rapport à quoi? Je vais te traiter d'une femme qui ne m'aime pas. Et aujourd'hui, je confirme et je le réconfirme que tu ne m'as jamais aimé. Parce que je fais quoi? Sincèrement. Non, je fais quoi du moins? Sincèrement. Non, je fais quoi? Explique-moi d'abord. Tu vas me rendre malade. Oh, te rendre malade comment? Te rendre malade comment? Tu sais. Ah mais, je me sens pas bien. Tu sais mon état, non? Pourquoi bague aussi dans ma casse? Bague on peut me sentir en ma baie. Même si je suis perdu, je m'en fous là. Allô? Petit, mais finalement, il y a sérieux tu as téléphone bondé. Il y a beaucoup de niveau ni. Tala, Yoka. Bozo banderole boche yango liboso ya morgue. Mais bozo banderole boche yango liboso ya morgue boko mawana le président d'Acosta nde boko maka wana plaire mama intel. Faut ba yeba ngam na okunda mère wana. Kasi bomba bozo ka bo image nangeza te. Do boche yango na cinquantenaire, boche yango wana. Natini déjà ba journaliste ce que vous êtes membre de ma famille, vous êtes membre de ma famille, vous êtes interview, vous êtes bolo bisende baloba wana lobake na to remercier président d'Acosta nenga kundeli biso mama bilo ma bongo bolo aloba kasi fo baye bakingati bo yo monde makambo ezarate sikoyo kota oza donc vous comprenez sikoyo bino sikoyo il faut bossa ndeni lokola ngam tuna sponsoriser matanga comprendre bato nyonso tu obaye na morgue obaye ki makolo na compte ya matanga ya manzumba bato wana nyonso tu
bozwa bango botia bango na esprit de vie wana oyo botoluwaki wana mon esprit de vie toluwaki wana badio naza na posa mutu moko te akende cimetière siko boveille na baesprit de vie nyonso tu banderole na ngai ezala banderole na ngai oyo botielongi na ngai wana ifo ezala ifo bayebaki eza ngai peti boboma baimage te image eza ya mwana nde makambo ozo comprendre bon elo mosusu na ngai nasala précision lokwa bapekisaki déjà makambo bamatangelala problème eza te siko yo il faut ozala omoni bobima morgue bato nyonso tu baoki okunda manzumba wana lokwa eza nécropole kote wana nyonso tu déjà petit pichu azwaki déjà maboke donc kote wana nyonso tu bamama na maboke tosi topesa ye déjà bango mbongo donc mutu nyonso tu azonga ndako nzala te comprendre mutu nyonso azoleka azwi liboke na ye na kwanga mais so azwi liboke na kwanga kamera eza toujours wana loba to remercier président dakosa ndenge toye matanga mais tozonga mpe ya kolia après avoir kolela mingi apesi biso biloko ya kolia ozo comprendre donc baloba keno apesi biso mpe batransport apesi biso mai papa naza na posa moto amela mai ya sachet te keba wana image nanga bopesa mutu nyonso tu mai ya mulangi petit ridi aza na $5000 aza na $5000 wana mutu nyonso tu azokota na kati ya car petit $5000 ekoka te bato baye combien petit na bino pe matanga kaka mer nzumba bobengisi 1500 personnes petit na wana nyonso buka poke na président aza na sima wana ya grave teleke pa Fabrice yesa Fabrice abakselo 2000 yesa Fabrice abakselo 2000 mais na lingi mututu azwa mbo na transport au minimum 4000 francs azonga na parler mais keba ibotsa lisa baloba na caméra pour eleka na journal ya pourquoi faut baloba na caméra comprendre ça va kitoko ça va na c'est plus fort Bo veiller à ce que ba okotisa ye na libulu banderole na ngai pe banderole moni banderole bochelo na nga wana ya mwana nde zipa cercueil ezipa cercueil tina ndenge boni bokotsa na libulu nde siko bosa nini bo retirer en po ba yeba ke nga mutu na kundi ozo comprendre image ya mwana petit na nga boyela nga pe ba image wana so na tala ndeni ba montango fona mona ndeni ba montango avec le canal chaîne comprendre c'est bon, kitoko, non c'est la compte rendu. Non c'est la compte rendu. Ça va. Tu es finlandais. Bien, c'est moi qui tout du matin à la famille et c'est bisoté. Attends, attends, tu as un bon à contribuer, quand même tous à la courant et m'embêter les canaux famille. Non, il y a une famille. Uzusura mama matanga mutakufia uzo oyo mère moka te karama pa na coin aboye akanga na courant na mbulu ebetaki azoki auteka boulangerie na bango ya simanda ko akanga ngako mère wangu na ebiete ba jeune car nde baye babi mère wana bana na ye basundola ye amana te karama pa sikoyo akanga na courant kufi muto moya okunda ezati ndi baye babi kenga naza koto yo okanga pe na misanga osesa bat mutema ka mawa oyo dans 5000 baba qui s'est démis là yo muto kesi na bon ba singa matanga wana plus ou moins bat ba oya wana baza 500 personnes Nathalie siko bat ba ko kudeti na nécropole so bato ba ozo ma kolonde na pesa ba au moins 5000 wana ba futama ba transport pour moni Kinshasa bat bazo bat ba souffrir mingi o kama pe mutu mo boya kendaki nécropole na pas ozo ma makolo ozo mona giaza maladi makasi donc déjà ba fièvre nga ba losa na sombele ba kalma ki asombele bakalma ezo simba te donc fièvre ezo kita te gi fièvre likolo kaka ngana esa bino ke gi libumu na ye ndenga zo ya bongo ya malade bochenga te ya malade po ba mitsopo misusu na libumu ya gi ekoza ba mitsopo mobo ya excédent ozomona ezo vimbisa ye libumu ezo vimbi bino bongo nga mutazo ya libumu azana ba mitsopo ya excédent d'accord ça ya ona ye kasipa na yo comme ça pesa binga quelque chose na meme na hôpital na hôpital azana hôpital te azana ndako donc bongo kutu yo kine na hôpital ezate bongo na sey nango na ndo so mbele ba est-ce que ko tongola te atomolaki
nasalaki bamélange ya bamai ya paipai wana na bamakasa fo botunaka botongola ema ya pilipili omoni pilipili otomonaka ko ya kisi monene nga nabelaka awa nake po hôpital te nazwi kaka mai ya pilipili kaka natuti kaka bapilipili ya nzongo dintenge wana natuti yango wana nabaki yango kaka awa omwana nalamuki mpe na ntongo boye nga wana bato baokamwa dakosakana eza hôpital fo tokende hôpital siko okeka hôpital bokende hôpital mbongo kasi mbongo eza te pesanga ata $20 kaka po bakisi problème eza basala no examen toyeba eloni ye déranger comme ça bakisi atanga mona kobundana na bakisi mais bagi pena mais ozo mbongo okabela basi mpona ye moko santé na ye moko aokoka kose soigner te est-ce que vraiment agi pena zela na bongo ginde azana kozanga ata osimba ata 1000 francs gi penda za kozanga osimba bomonzaka mpe gi loko apiakere so mpe ampiakere te nga na okaba masolo bagi alo fabulous okodefisanga $20 wana ozala te azo mutadefisanga mbongo akiki mpesa kutingana na mbongo te mbongo nyonso nazali nango nasungi mare wana pena donc ondima te ndenge akufaki moye kuta te wagarde na morgue bajour ebele eza te mpo singapore ekangi awa ekangi awa lengi ndenge azolenga wana ake kokweya siko mpena na libulu moko boye batimolaki mpo babongisa netre akuteni siko akuteni na netre nzoto nekomi phase akangi siko courant boye embrasser courant mifoza mare ndenge apasuki mabele boye awa donc moyen kuta otie na morgue eza non bayelenga awa boye namoni kaka moyen nasala eza te naote koteka mwa bafisible moko ya boutaki bakote wana eutaki Dubai boye nde biselenga mwa ba 18000 wana bayelinga kaya mama wana namoni ndenge kosala te donc bapeti awa nyonso bamatielinga banderole bamatielinga babanderole natali kaka bo fina bimisa mbona kunda mama nga mone naza boye mpe naza mpiaka nakosenga mbongo epanda lisiko tala eza kutulika mokosenga mbongo te dakusa tosala yo nini ndeko na nga osaleki moko ya biso toza na ye twana moto mosusu te dakusa yo bimisi motu na famille nzambe asali yo grâce ozwa ata mwa 10 francs dakusa tokosenga nani sikoyo likambo elinga d'abord oyelinga likambo moko pressé oyelinga likambo ka siko mabe na bino ezaki boyaka na likambo moi je sais pas comment bino boviva a ngana zoyeba te boyelaka mutu likambo ka boyimbala moko a résoudre ba petwana baza malade ozosonga baza même pas bandeko no baza batu oui mais baza bandeko na likambo ya gi ezate ke eta mususu zo pende gi azobela malade ya libumu ezovimba c'est kozala ba nani ba michopo na ya excédent elo wana ezana eza likambo ya okena gauche droite te bozwa sardine bozwi ai botuti sardine na ai na mafuta mbia sardine wana bozwi bosangisi yango bopesi gi alia omona ke michopo excédé ezalaka gi aza na bamichopo ya excédent mais yebisa biso vérité kasi yebisa biso ta vérité comme ça to se tracasser te to se dérangeara te koya kosenga ototikala biso tovanda comme ça na pasi yango tovanda isi fo yebisa biso ka vérité ke na kosunga bino te mpo na boye dakoza tovanda tomesana déjà mpe na pauvreté yango mbongo na ope toliaka ngo te ata na moma ya maladi dakosa ata na moma ya maladi bana bijour na yaka matanga mama première fois namona agi namona ka libumwa gi na esano ke gi obela gi azana ba michopo ya excédent ozomona azana michopo ya excédent et puis bino pe bozo comprendre le mote muto il faut se prendre en charge ezateke ngai kaka nde kaka ngai kaka fufu ngai masangu na ndaku ngai bampese bakomi na ndaku na bino ebele ngai nasombe bino massacre di nde aza wana mpona okende kokitaka leson epa ba jeune fille akenda yango ye moko mais so ya beli ale ngai mutu fo na kosunga egi so azobe ginda aza na so tali gi bien azobela nini aobela ba infection nyonso tona ezo kovandi na libumu ezopesa ba michopo ba excédent ale ngai non ata bino moko giaza mukolo Giaza mukolo. Ça fait peur. Est-ce que solution sous les effets vraiment mais est-ce que c'est obligatoire quand on a des opération? Je ne peux pas non plus Kola Kisayo que
je suis attristé ou je perds aussi, non. Je crois à la médecine de mon pays. Je crois aux médecins qualifiés. Et à Mokananga, tout ira bien. Mais parce que nous avons des gens qui déjà pour une opération. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Il s'agit de la santé. Je suis en train de transpirer Nazotoka. Et cela ne justifie pas si ce qu'il y a essai moto est fait. C'est la vie. Ça va passer. Je sais que ça va paraître un peu difficile, mais ça ira, ça va passer. D'accord, chérie. C'est long, je t'aime. Ma chérie, s'il te plaît, avant d'aller dans l'opération, il faut qu'on prie d'abord. Tu sais que l'opération, c'est pas facile. C'est pas vraiment du tout facile. D'ailleurs, ça ne nécessite pas ma opération. Je n'ai pas compris de comment la stade. Non, chérie, s'il te plaît, ferme les yeux, on prie. Non, écoutez. Ferme les yeux. Je crois aux médecins, je crois à la médecine de mon pays. Seigneur Jésus. Tu sais que cette opération n'a pas beaucoup de temps. On ne sommes aussi pas docteur Jésus. Tu n'es pas docteur Alola, papa. Bambeli nyoso ekota na libumu na nzambe yo nde sala opération bato mokili basimanga te Non, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas pleurer, ça va bien se passer. Non, tête la combo, non. Marcel, je t'aime de toi. Aussi, ce semble là. Lobby, c'est bon déjà, l'intervention, ça. D'abord, ce jour, parce que le monde est démoralisé. Donc, on va t'intervenir demain. Tout ira bien, je crois. Ah, on est nini. Hein? On est nini. Téléma, yaka. Yaka, téléma, maman, on a la quitte. Nzambe na ngai. Oh nini. Papa Véry, monter ma face, il faut mon passe. C'est là, maman. Mais on est péni dans mon Nzambe la ngai. On est nini. Téléma, bien, docteur, téléma. Ça m'a cassé, pensez. C'est là, bien, docteur. On est nini. Ah. Ok, maman, toi. Dis bon, pas si. Ah, ouais. Mon thème, les bons motos. Partout, passe la cuisine. C'est là, je le maille. Mais ma téléphone.
Hein? Oh. Oh. Merci beaucoup, Acosta, pour un sacrifice où tu coupes sangai. Et ça deuxième fois pour yo. Soit bambongo, soit bomengo, au régner monde entier. Balobe la combo na d'Acosta. Mais eza ya sukate. Na bandi oyo kingai. Ok, au grand Pécos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Acosta, pour continuer couper sanga basi ya moseka. Basi o bayebi na balite. Nazana bango pour ça. D'Acosta. 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 Na bengi combien de fois? D'Acosta. O baby si mibeko. Nazane sengote d'Acosta. Nyos oyo salaka. Ozala contrôler. Na ebisaka yo okoki kobima na mwasi waza ya kobeba te à part mwasi ya moseka. Yo obimi ya mwasi ya beba obebisi libeko na ngai ozokufa otika mokili oyo. Maître, naza fidèle serviteur na yo. Ezamba liboso na salambeba. Ezamba liboso maître. Mokolango nzoto esedaki maître. Nzoto esedaki maître. Nasa nini pona bongisa. D'Acosta. Maître. Oza mwana moko na lingaka o makasi. Mais obebisi mibeko. Maître kenanga mawa. Po ofuta amande, il faut opesa biso bouteille moko ya vin rouge. Opesa maître. Mais euta libanda te. Bobele na famille na yo. Libanda opesi nga mingi. O ngana lobi yango wana. Euta na famille na yo. Cardozo.
Ngai maître na yo naiko ibisa yo oza mwana ya mwana kayo pe usala kanyoso na yango mobali na yo lokola tusite sacrifice yo motoko sacrifice pour te pouvoir na yo oko sacrifier pour te pouvoir na yo nazana posa ya sacrifice ya raïs nazana posa ya matunda ya raïs cœur de ma fille bien-aimée, sala yango sokite kokufa na place na ye. Ok, maintenant sala. Ya soki esko ozobela bo esko ya pena soki obela bo ndakosta kuna te abopesa nga mbongo esko ndenge obela tolia ndeni so moto olia eza te ya kaka motema kataka malade yango te yaya okatika malade yango yaya esko obela oya okonda yaya ntango okonda nzambe ya siko dakosa natumbelo matiti natumba matiti quand même natia matiti natumba ngo oyo tena matiti yaya mama ya to souffrir papa kufi mama kufi yasko malili esala yazobela ngana ibubula nganzala siko embela mama epa yo kendai embela papa epa yo kendai biso to kufi dakosta vraiment dakosta so dai yana ngata so kile kinata fime bimba mama ya pele ngati dakosta bimba mama na ekizo finanga te ozo finanga ino kugati yo finati ya na yo tola yo ya na yo tola yo ya nzala ya lamba kako ya fonseca Mama. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama.
Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Erkam Changa Papa Débat. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tous abonnés. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. Tala bien, s'abonner au Panama. Kota bien, tala bien, s'abonner au Panama. Kota bien, tala bien, s'abonner au Panama. Kota bien.